Batu combien lelo bazui bitumba na ba pays o bazali. Pourquoi? Parce que yo zoki mikanda liboso aokelo jalousie. Parce que yo sobi lopango na poto aokelo jalousie. Akomo panzo sango ke yo za mutaba occultiste. Akomi ko panzo sango ke yo osimba kiso za muta occultiste. Et bien aimé tikane bisayo. Yo za na yo occultiste te. Na kati na yo ozo comprendre que bola muto salaka esongela koka kamabe. Lelo obela mwasi. Balobano ko ngata sida. Balobano ko zui cancer. Mais njoka ba panza sango Paris mobiba France, Belgique, Londres, Suisse que yo ozana sida. Mais njoko ozana sida te. Ndeko nanga tikane bisayo. Bakanya baza bato yo babumaka batyoka bomi yo amisali lokola ke orgueil ke ndeti ya bomi yo te nzoka yende mutu abomi yo tikana biso keba na bakayen tozomona na kati ya baeglise un kayen aza rebelle oza pasteur mais oza na bacolaborateur oyo bakayina c'est-à-dire quoi ye collaborateur wana atalaka kaka offrande ekoti combien ye atalaka offrande ekoti combien pasteur keba na bamama pasteur bakayen bakaina mama pasteur aza kaina soki offrande batie na église ye moko akuzwaka offrande ake kokonte mama pasteur yo za kayen yo ozotala kaka offrande na place botala milimo ya bato tika nayebisa ndeko ozolanda nga keba na bakayen 2023 yo fo separe na bakayen fo separe na bakaina kayen aza mutu oyo atelemelaka toujours avancement moninga yo oza na offrande na yo moninga mpe aza na offrande na ye mais comment que yo ozo combattre moninga kayen c'est un sorcier kayen aza mutu afinaka kingo kayen aza mutu oyo abebisa business na yo bosala bamagasin botie bacontener bino nyonso bosimba bapango na Kinshasa bosimba bapango na baintérieur mais ya yo acombattre lopango na yo abebisa mosala na yo yo moto ozwakie na mosala mais lelo akoma kobalukela yo abebisela yo réputation ozoyeba teka yo moto omemaka ye na poto mais lelo akoma ingrat andimaka te baingrat baza ebele ozwi ye osokoli ye obongisi ye mais lelo akomi kolobaka yo osalela eloko te ndeko pourkoi oza ingrat pourkoi oza motema mabe jalousie eza kati ya kayen jalousie eza kati ya bato aza na haine pourquoi parce que oza na zemi aza na haine pourquoi abebisa couple na bino lokola bozalaka na mwasi no malamu ozalaka na mobali no kitoko yo boyana na mobali te yo kufela mpe mobali te epesa bango jalousie bakoma osalela yo bareunion bien aimé na matonge omona bafandeli yo na matonge kuna reunion kaka balia yo baboma yo yango moni keba na bakaina asala anniversaire obenga okeba keba 2022 baemilie yo trop 2022 baefingi yo trop mais zala brida na kanya batuni ye où est ton frère Abel abina nzambe impoli yango moni ke bien aimé dans le Seigneur ezala batu mususu abotama na ki impolitesse abotama na ki muyibi abotama na makambo kindoki kata ye tika na biso lelo kaya faut répondre na ki impolitesse abina za gardien mon frère na za gardien pona kengela kaye ndeko osana batu oyo bien aimé dans le Seigneur tant que yo zo pesa offrande ya zo kanga kango ba photo yazo talaka o mission ya malamu te il faut kokeba tango obeta lisolo ke na okende Kinshasa yoka bango akendaka kindumba aza na ndumba na aéroport ya njila aza na ba mibali kilikili pourquoi parce qu'on progresser et ça bango keto bazokela yo keto ndeko nanga tika na ebisa yo ke bakaina babebisaka bapamboli ya batu yango moni ke aplongele Abel akoeseye a détruit Abel a coincé yango moni lelo bien aimé ezana bakayen oyo azoboma batu ya basi bakayen basi basandegeri mwasi alongoli semi mwana oyo longoli na libumu kombo ezate osopase makila wana ebandi koganga bilobi makila ya Abel efundi kayen ndeko nanga est-ce que marche na yo tant que ozalaki avobala est-ce que Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Napesi bino mbote bisika bozali. C'est le prophète Israël Mbambozo Kamba, église pentecôtiste prophétique. La parole puissante aux commune alimentée.
avenue Soukou numéro 16. Limité première rue Guilando, c'est industriel. Oko Kitana, limité tout dans la DRE Kitana, 7e rue, Petit boulevard industriel, avenue Kasuku numéro 16, Ozumoto, Okoma, Tina limité. L'église de la parole puissante est dans la commune à Massina, sans fil, Bateka Kesika, Sikoto, commune na limité. Merci bien-aimé, nazali na prédication oyo tozolobela na kati ya mutu nyonso azolanda biso okozala béni. Landa prédication oyo eza quelques minutes ekomema changement na kati na bomoi na yo. Na bondeli. Éternel Dieu de grâce tout puissant, na pamboli bandeko nyonso balanda ngai partout en Europe, partout en Afrique, na ba intérieur, partout, femmes et les enfants et les hommes, tika ete nzambe na Israël, bato balanda biso, quel que soit l'autorité, quel que soit les musiciens, quel que soit les païens, tika ete Père, moko na moko adala béni. Père de gloire, na péché merci, na kombo na Yesu tolobi, amen. Bien-aimé, dans un texte, on a le qui est Caïn. Qui est Caïn? Dans la Genèse chapitre Nango 4, le verset 1. Ada connut Ève, sa femme, elle conçut, il a fâté Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec aide de l'Éternel. Et elle enfantait encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit labourer. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté fit une grande premier-né de son fruit de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porterait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très attristé et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi tu es distrait et pourquoi ton visage est abattu? Et cet élément, si tu agis bien, et tu reverras ton visage. Et si tu agis mal, le péché te couchera à la porte et ses désirs se portera vers toi. Mais toi domineront sur lui. Cependant que Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn et se jeta à son frère Abel et le tuait. Merci beaucoup. Na kati ya texte oyo tolobela likambo etali ki e Caïn. Caïn aza nani? Tozomona ba Caïn baza na kati ya mabota. Caïn aza mutu oyo bofandi na ye alakisa gentil mbebo, mais azofulo mupepe lokola mpuku. Eza na bato ebele bakute na ba déception. Famille est décevoir ye. Aken entourage est décevoir ye. Aken na kati ya couple est décevoir ye. Azokende tina bana ba décevoir ye. Aketi l'église est décevoir ye. Aketi pa basena ba décevoir ye. Bien-aimé, a poser question. Na sala nini na vinanga? Na yebiso ke Caïn aza mutu oyo alingi te yo bo collaborer ensemble. Mama okoko sangisa mbongo na mutu, mais bo sangisi mitema te. Avant bo sangisa mbongo, il faut bo sangisa d'abord mitema. Soki mitema sangani te, mais bo sangisi mbongo, boko progresaka ata mukolo moko te. Ba Caïn baza na Europe, ba Caïn baza na Afrique, Caïna aza mutu oyo yo bien-aimé, ata osambela église moko esia bomayo kala. Ba Caïn baza na kati ya ba église. Ba Caïn baza bato balivivaka na makila. Ba Caïn baza bato babebisaka destin ya mutu. Ba Caïn baza bato oyo baza ba criminel. Yango mo la raison pour laquelle ceux qui vivent eza détruit, ceux qui makamne eza kobeba parce que Caïn aza pembeni. Bible bi tant Adam boti Caïn, Caïn zali mwana liboso ya Adam. Et ayoko bota
Abel azalaki mwana mibale ya Adam. Yango moni la raison pour laquelle que Abel afinga Kayen te, Abel achola Kayen te. Eza na batu mususu bosololaka te, boswana te, bosololaka te, boswana te, bofingana te, me ayina yo osala ye eloko moko te. Tika na yebisa yo ke année 2023 mutu nyonso aza Kayen na vi na yo, o azotuma libulu ke yo kota ye moko akota na libulu wana, yo boti bana na yo, bana nyonso basungaka para na bango, me ya yo mwana babwakeli ye malade, ya yo mwana aza na bitumba. Ndeko nanga ozana mwana abetaka football, mwana na yo akomi na bakomba, na place asunga bino bobokoli ye bolesi ye, me mwana wana bamvute mwana na yo, mwana kokisi kosunga bamama te. Yango na biso ndeko Kayen na Abel ayebaki te ke Kayen azalaki na ba mauvais pensée vers ye. Lelo yo pe ozoyeba te ke mutu ozolia na ye, mutu ofandaka na ye, nde ye moko nde mutu wana aboma yo sans le savoir. Na bisi ndeko mo adage mo balobaka nyamo aliaka lidesu azaka na kati ya lidesu. Yango la raison pour laquelle ndeko na ngai 2023 il faut ponda entourage, 2023 il faut fréquenter n'importe qui te. Yango moni ke attitude ya Kayen, méditation ya Kayen eza mabe, toyebani bilongi me toyebani mitema te. Ndeko na nga bakayen basi bazali, bakayina basi baza, bakayen bana mibali bazali, baza batu oyoyo même boye kopesa offrande nzela moko. Kayen alingaka avancement moninga te. Batu combien lelo bazwi bitumba na ba pays o bazali. Pourquoi? Parce que yo zwaki mikanda liboso ayokeli yo jalousie, parce que yo sombi lopango na poto ayokeli yo jalousie. Akomo panzo sango ke yo za mutu ya occultiste, akomi kopanzo sango ke yo osimbaki soza mutu ya occultiste. Et bien aimé tika na ebisa yo, yo za na yo occultiste te. Na kati na yo ozo comprendre ke bola mutu osalaka esongela ko kaka mabe. Lelo obela mwa mwasi balobano ko nyata sida, balobano ko zwi cancer, mais nzoka bapanza osango Paris mobiba France, Belgique, Londres, Suisse ke yo ozana sida, mais nzoka ozana sida te. Ndeko nanga tika na ebisa yo bakanya baza bato yo babumaka batsoka bomi yo amisali lokola ke orgueil ke ndeti ya bomi yo te, nzoka yende mutu abomi yo. Tika na biso keba na bakanya tozomona na kati ya baeglise un Kayen aza rebelle, oza pasteur mais oza na bakolaborateur o bakayina, c'est-à-dire croix ye collaborateur wana atalaka kaka offrande ekoti combien, ye atalaka offrande ekoti combien. Pasteur keba na bamama pasteur bakayina bakayina, mama pasteur aza kayina, soki offrande batie na église ye moko akizwaka offrande ake kokonte. Mama pasteur yo oza kayen, yo ozotala kaka offrande na place botala milimo ya bato. Tika na ebisa ndeko ozolanda nga keba na bakayen 2023 yo faut séparer na bakayen, faut séparer na bakayina. Kayen aza mutu oyo atelemelaka toujours avancement moninga. Yo oza na offrande na yo, moninga pa aza na offrande na ye, mais comment que yo zo combattre moninga? Kayen c'est un sorcier, Kayen aza mutu afinaka kingo, Kayen aza mutu oyo abebisa business na yo, bosala ba magasin, botie ba container bino nyonso, bosimba bapango na Kinshasa, bosimba bapango na intérieur, mais ya yo a combattre lopango na yo, abebisa musala na yo, yo mutu ozakie na musala, mais lelo koma kobalukela yo, abebisa la réputation, ozoyeba te ke yo mutu omemaka ye na poto, mais lelo koma ingrat, andimaka te ba ingrat baze ebele, ozwi ye osokoli ye obongisi ye, mais lelo akomi koloba ke yo osalela eloko te. Ndeko pourquoi oza ingrat, pourquoi oza motema mabe? Jalousie eza kati ya Kayen, jalousie eza kati ya bato, aza na haine. Pourquoi? Parce que oza na semi, aza na haine. Pourquoi? Abebisa couple na bino lokola bozaka na mwasi no malamu, ozaka na mobali no kitoko, yo boyana na mobali te, yo kufela pe mobali te, epesa bango jalousie, bakoma osalela yo ba réunion bien aimé na matonge, omona bafandeli yo na matonge kuna réunion kaka balia yo baboma yo. Yango moni keba na bakayina asala anniversaire obenga okeba keba 2022 ba emilie yo trop, 2022 ba efingi yo trop, mais zala prida makanya
Kaya batuniye, où est ton frère Abel? Abin Nzambe impoli. Yango moni qui est bien aimé dans le Seigneur. Et ça na batu mususu abotama na ki impolitesse, abotama na ki muibi, abotama na makambo kindoki kata ye. Tika na biso lelo, kaya faut répondre na ki impolitesse. Abin naza gardien mon frère. Et naza gardien pona kengela kaye. Ndeko, osana batu yo bien aimé dans le Seigneur, tant que yo zo pesa offrande, ya zo kanga kango wa photo. Ya zotala ka omiswa malamu te. Il faut que batango beta lisolo ke na okende Kinshasa yoka banga akenda ka kindumba azana ndumba ne aéroport njila azana ba mibali kili pourquoi parce qu'on progresser et ça la bango keto bazo ke la yo keto ndeko nanga tika na bisayo ke bakaina babebisaka mapamboli ya batu yango moni ke a plonger Abel a conseiller a détruire Abel a conseillé yango moni lelo bien aimé et ça na ba kanya oyo azo boma batu ya basi ba kanya basi bazandegerini moi si alongoli zemi mwana o longoli na libumu kombo ene zate osopasem makila wana ebandi koganga bi makila ya Abel e fundi kaya ndeko nanga est-ce que marche na yo tant que ça la ki avobala est-ce que tambola ina obanga nzam osopai basemi combien lelo koma stérile et bien aimé dans le Seigneur moi mobile avant lelo moi si mona ba bitumba na kana alors taka moi si mo bundisaka e o prometaka moi si mo libala mobala été o bebisa moi si ba mo sekana e o tika e bongo sundola e moi so na beta kamaboko yo kenda poto mais osundola yende kona ngai tika na ebisa yo bien aimé bakaina bazalaka babebisaka destin bato lokola yo tangisi makila ya Abel yo moyo fanda kimie kozala te babeta kaya tatouage ne longe babeta e tatouage bisika nyusu kaya kotambola tatouage kolanda ka vie na ye partout yango moni que la raison pour laquelle bacha signe ya babena elonge kaina po ebake no baza azana libabe nana beta tatouage za nzambe bien aimé tika na biso mutu nyoso ao détruire étoile na yo ao bebisa libala na bino ao bebisa ba business na yo ao bebisa ba bien na yo ao bebisa réputation na yo ao détruire vie na yo nzamba ko frappaka ye bien aimé mutu obokoleki na ndako olesaki lelo balukeli yo kaina bakaya bazagwa basambara batobicha balingaka te nemi telebisami tobicha sambara tango moni mutu azolinga progrès na yo te benga ye Caïn soko benga Caïn te 2023 opération sambara na tobicha fotala ye oaza sambara tobicha c'est-à-dire mutu moko alingi avancement na yo ata mukolo moko te kaya tala mutu azokisa opota na motema ba profeta ba Caïn basali ye profeta Caïn akolia offrande kaka te akolinga abebisa na libala na bino akolinga abebisa na destin na bino okola zo bisanga mobali wana zo na ndaku na poto aza yo te yango moni nzoto na salaka te ngande mobali na yo lukuta mama prophète misala mabe azo luka abebisa destin ya vie na yo il faut ça la prida basanga ba Caïn ba musulman ba Caïn basali yo zo kende na photo mobali musulman asala soki ba beta so ba tapchibishi azo bebisa o etali destin na yo c'est un Caïn bien aimé keba na ba Caïn yo zo pe s'offrande pour la misala nzambe mais ya yo ki mutema lukunya o yo penza ndenge peno pambola ke église ndenge soutenga misala nzambe yo penza ozo mbongo no peno longa na compte bancaire o kabola kaket o pesa na église on somba lopango maman o raisonner a raisonner ndenge yo Caïn na yo mutema mabe ata bapamboli yo ndimaka te tala bato ya mitema mabe yo yebi teke bato ebele basala opasi ezaka bakamarade na yo bato ya misika te nde banyokola yo assassin ya liboso eza membre ya famille
criminel Caïn bobi ndeko Abel ndeko propre, même sang, même père, même mère. Lelo bakabola famille na bino, ba Caïn ba koti na libota. Esprit ya Caïn kote bino na famille. Bokoma ko bomana na matanga libota na bino bibembe la nanaka. Mais 2023 fois hémorragie matanga katana. Mama place aux la muka place aux ali. Na yena message à biso kemba na ba Caïn. Caïn za na quartier, Caïn za na église, Caïn za na avenue, Caïn za na entreprise, Caïn za na ndaku, Caïn za na entourage na yo. O musique mata, kemba na ba Caïn. Mais tika na biso lelo, nzamba lola atelemi, ameminga na biso na te ya message aussi le Caïn. Pourquoi progresser à te? Parce que tu dis na Caïn. Caïn a l'esprit à Jida. Jida le Carios. Ma bébé longi, mususa bébé longi tende konanga. Est-ce que ça prêt? Yako kabwana na Caïn. Est-ce que ça prêt? Avant Caïn bomayo kimaye. Basalaka sans pitié ba Caïn. Azane longi ya mabe alingi ko boma ayebi ko répondre te ba Caïn mabala na bango umelaka te parce que ayebi ko répondre te dialogue ezalaka te na ndako libala ba Caïn. Mais tika na biso lelo il faut Caïn atika ndako na yo atika destin ya vie na yo. Bien aimé, Caïn est un monstre. Caïn démon. Ce qui Caïn est un ndako, fois kende musika. Esprit a Caïn tika banana yo. Banana balinga classe. Banana balinga impolité. Banana balinga respect. Mais tel esprit a Caïn et côté dans zoto. Bien bien a plongé Abel abomi Abel. Mais na zondi malelo mudinyo saolanda prédication o bisika zali esprit nyo sakaye bana otungise etikaye ezamba modi kaya bi pacto kotambola ana sola malédiction. Merci beaucoup yom tolandi ngai, que Dieu te bénisse. Na comme na suka numéro na contact ezali plus 243 85 51 30 37 à la fin. Plus 243 85 51 30 37 à la fin. Plus 243 90 77 87 672. Et un numéro WhatsApp, c'est le prophète Israël Mbambo. Programme de la église, Nalimete, première rue d'Ilandos, avenue Kasuku numéro 16. Tout ça, mercredi, vendredi, et dimanche, et la croisade. Merci na mounio sa message na bondeli po na yo muto zalaki na problème na Caïn. Père na bengani be esprit ba Caïna. Oyo tungisa ba via bato. Zambe etika makile ko tangate ano na famille oyo. Zambe bomba libota o sana ba grande chose. Muto so landa message oyo. Zambe vina ye sekwa, vina ye changer na bondeli yo Père de gloire. Miracle ko tana ba via bato zambe. Pesa kimia na ba couple, pesa kimia na ba famille, pesa kimia na maboto ekabwani nzambe sangana. Esprit ya kaenti kabango na kombo na Yesu petolobi amen. Kola pambola yo tokutani tosala message na batnyos Batunios bazan étranger partout dans le monde entier bona na biso ndela HP Media tika bozala béni. Merci na papa na biso Charlie kolo apambola yo makasi mingi et maman na biso GH ndaba pambola yo zamba sana yo ba grande chose bana nzambe nyonso to pesi bino mbote to parler sur les Caïn. Qui est Caïn? What is the message ya prophète Israël Mbambo. Merci. Bye.